Beta, 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 beta. Beta, 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 beta. Beta, 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 beta. Merci chers internautes, merci de la confiance et fidélité au Père Sarabi soit à travers le monde. Merci beaucoup, joyeux Noël, merveille à toutes, à tous. Merveille, Nabi Nyon sur votre total Arabi sur la Shelvi Télévision. Merveille, Naba abonné Nabi sur 10 000 abonnés, donc merci à vous. Merci. Merci. Na 10 000 abonnés au PCBiso, donc on va continuer à s'abonner à Shelvi Télévision et pas à mon boss chez La Vita. Et merci encore une fois à maman Nabiso Eugénie Kassai, mère Venayo, mère Vena Karine Mokon's autorité morale. Oh, les sorties officielles. Il y a autorité, Nzembo autorité, il faut te loba. Et tant que tu peux Karine Mokon's autorité morale, Batumsu Baboyarango. Et l'élo autorité et boti fruit à moana. Oh l'élo batu ba confirmer torolobela yango tika to pesa merve na Paul Venture Mafouila ya Paul Venture Mafouila et merve na Blaise Nseka le Bogard de Strutugar merve na yo merve na Karine lelo ya ba Karine awa. Merveille Nayo Karine Lelo Zarana Moutema quoi. Merci pour tout Karine Lelo. Moi sois à la goût. Le roi Alissa la Soso. Merci beaucoup pour tout. Et Tobo Sanité Merveille na Titika Dima. Oh Tozala Guinée tout au long de 2019 Tozoko tapé 2020 pardon. Merveille Nayo na famille Mobimba et puis Tobo Sanité Glody Messa aussi. Merveille na chez la Vita Leader. Merveille na Jorgi Samba les procureurs. Merveille na mon général Gabi Katumba merveille na yo balobi merveille na bijou Rafiki Karibou balobi le 15 novembre le 15 février 2020 bisonyo son Hambourg en Allemagne soirée za moko en Allemagne Hambourg et pas bijou Rafiki Karibou balobi le 15. Et merci beaucoup Merve. Na bandeko nyonso bazo soutenir biso. Et Merve na Mireille Momene. Merve na mutu di moi, mutu di cœur, mutu di poumon, mutu di jambe. Joyeux Noël na yo Maïsa de Breda, femme d'affaires na Hollande wana. Titiga di Makeba koto wana donc Merve. Na batutu botala rabiso donc double Rolex. Merci beaucoup na batutu bolinga Zini Kumbila International lelo autorité Bimi Karine Mokonzi biso toyebi. Oyo toloba mingi te Merve na Mireille Momene lelo ya ba Merve na Gladys Ngoya Merve na batutu double Rolex bonjour Zini Kumbu babi nzambe na bango chef na bango puis leader na bango toujours net expliquer bango ka ke bango netembe. Mais est-ce qu'on a la question mon autour na batutu na pesa Karine Mokonzi comme autorité morale oh le pe boti chanson okolo bani. Ouais, Zini Kumbu yo déjà zamona bakoko zamona spirituel parce que muto azana makambo força tse ba Zini Kumbu déjà makambo poto yebi ba double Rolex mambo yebi donc au moninga lo ba lo moko boy Zini on no ko na lo ba ke il y a viva et devient c'est le décès à tracer chacun de nous tu vois il y a viva et devient c'est le décès à tracer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme m'empêcher voir les moments revenir que la vérité n'est pas être cachée parce que na tangala masamba na zone 98% zanga depo ko kasa mona ba jeune belé vous avez la mamé miliku na po pas tanga tantini ni ampul to roza nete parce que nga ton otanga na masamba yaza soki wapi tam spaza na village donc a roza la wana tse biso tanga na ba yola ni mbala o senti to zala na ba grand prêtre le roi ba to le roi ba Patrick Moulele zongo bon ba to le roi la ba to aze belé net ba to le roi net ba gi basket mon condamné continue parce que l'air wana ko tom so to fonctionner da ba petu wana go soki ba mamé mili na ebité so bazayi wapi so ba village te tam so pe na bota magite donc Azaouti Moutoko Tchagina Bamarambo. L'autorité bimi inédita déjà 12 000 vies. Inédita pas Morolo Bani. Ouais bon. Nayoki Nsembo, Nayoki Kaka beta. Donc et l'accident que omoni Karine Mokono le la gotoko femi. Bébé. Donc et l'accident omoni Zini Kumbo omoni le loba tu ebele ba la poto de ba confort ba na membre ba chinois attaché na biso papa Vegas abenga nga le na tongo et puis maman na biso nani maman na biso. Maman Jackie Merveille donc omoni le lo
tolobaka o biso to sala ba émission to tolobaka te Karine na makambo ba ba mona kana biso to kumisa Karine neti Karine afutaka biso neti Karine sala na nzo ande za bongo to moni mutu na biso ka yebe loko tala Karine ndenga yembi et puis tala ke azoyemba kie na ebite douceur koloka na biso vraiment mélancolique et puis ba yembi na vie o sentir que ezate que moi ba misu bazande ni soko mutu oyemba okazata musu mutu mo ba oyemba tamso ko mateme yazo yemba momo na kekelelo et puis Serge Mboki la benga na tonga bi double Rolex ya Willy Musheni code mboka mondia bi double véritable code bi double dans les 27 les 28 il faut na sala bino moi j'ai mo boé les défenseurs bo comprendre que en tout cas bo lingi penande on a besoin de biso Karine to linga pour la profiter biso Karine mokonza za c'est notre sœur donc faut au moins na vie to za na amour du prochain amour cordal parce que ngalo ba français au moins ba to ba linga ba to na amour cordal ya neti pona moni zini kumbala ta bien propre akabela nga chemise ba de au moins na to benga ba amour cordal mais biso to linga ka d'abord la baronne na amour du prochain yango moni lelo biso tout ba charge ba défenseur donc tout mais ba chinois ba nani même moral donc to zalika ti na palais ya grand prêtre ko follow mide na lali kutu na boulé ou na net na pavement na net éponge tente ma teladix na senti pendant que tu ba na porte bazar c'est là mais nano esilité le les nos premier jour mais tu to comme ataba une semaine kindoki merci beaucoup double Rolex Armand Mokonzi boni ouais ça va non ça va talaka na la muka depuis 5 heures pour nzembo déjà au moniti to tu pas quoi dracora fatigue né au kota talaka moi mo inde bi mi boy moi ça nzetende salinga bongo quoi mais to nzembo oh déjà na habité quoi son elengi elengi au saranate déjà nanango déjà c'est que toi na zonga parler boba masalanga déjà ba DJ ba bengi nga yo chanson bimi oye bisi bisote nini ba masalanga déjà ba obeta ngo déjà na kat lelo na soir na ba louange bar na ba boîte pour déjà ba bengi nga pour son déjà faut yokana na bi ke côté na biso na nyonso ezala ya royinda mabe ba benga nga déjà na poto et pas Marie Braxton, ma déjà pas maman Melissa Iranium du Congo. Alors bah déjà que no yépe pas na ele lo bana bazo fêter nango. Merci beaucoup Armand, tous continuer donc merci beaucoup na Charlie Ben na Lille. Il y a Charlie Ben na Lille, je reconfirme avec Fox. Et tous continuer babi autorité 1 heure du temps déjà 12 000. Donc Djoubek, Boni. Pepele à merveille par la grâce de Dieu les grands créateurs, tout bolinganga. À l'instant, j'indique qu'il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Vous souciez sur moi, donc, Naza très bien. Zamba Salingolu, donc, il tourne ma case. Mais bon, maman, abo pianga polo, pas madame Angelica Madelena, abo pianga polo, faut boy bâtir dans la chemise oyo, abo pianga polo. Balobi yo est retard. Balobi yo Papa, zela no zini ko saka na ngata. Obina somba $10. Te ozwa polo te. Ngala somba te. Zela zini na pite se za chaîne. Te. Na lobi c'est Shell Vita. Shell Vita tinda mbongo. Komela ngana WhatsApp tia mzana komna na lobane no Shell Vita zana tindele no azawa. Shell Vita tindele mbongo. Jamais la somba polo tie so. Yo foyo kana zela no zini, yo foyo ka sonyo bini. Ngana yo to kubandole kana tele. Sa polo, yo ati polo te pona. Nazala mbongo ko somba polo te. Zela obeta pe Nala mbongo somba polo te fe. Bon, omoni polo na yo, maman Angelica a otango na maison na ye. Abateka mo. Eko tekama parce que za na elongi ya Karine Mokonzi. Tala basengi délégation ya France. Ya Braza. Basengi ba polo et que ti Braza. Madame Angelica, il faut bakisa sur l'homme mususu et que na Brazzaville. Maman ni tembo ni beta. Donc, ça roïne par rapport à l'image. Donc, les lois au colo mbotama Jésus-Christ moi en Nzambe. Mbala moko peut sortir autorité. Featuring du siècle Otomoni. Kofi Olomide mon pas mon candidat Karine Mokonzi. Dit jamais vie. Mais la colique on n'arrive pas mami non. Non. Qualité à clip. Qualité à clip wow. So place c'est bon ma place ana Zini kumbi nangina baselo moko bat bando ba trop Kofi Olomide sala na bat ba featuring basala clip te. Bat bande ko zela Karine Mokonzi na Kofi basala clip te. Oui eloko wana basala on analyse. Siko Kofi Olomide laksi bango ke ya bossa mboka mo pa Mokonzi vient na bango ya boga quoi. Yango na pesi Michael Okamba musala na pesi Ken Pia na musala na pesi bango tu wana ba Vincent Toulousi
basa la banalise bosa banalise belé pour l'autorité na c'est de la minute oyo zini kumbi banda autorité bimi na 12h c'est quoi toi 13h to comme na 100 000 vies bientôt là to comme 500 000 vies donc ti lobby to ça 1 million donc tala jango partir ba tant bimi ka na 12h wana da ba 1 heure du temps et c'est da ba 12 000 donc ce que tu dois ba 13 000 photo 5 sur téléphone combien on aura dit ma donc déjà boyé ma lobby to comme ça 1 million donc biso ezate j'ai même ma main à couper biso ma monnaie ezate donc na minute ba leader tout dans la studio bozonga studio bo misati na juin parce que na minute o so bo bois qui est betati o ngana lo ba kité na pesi ba onde ba conseil ba boka tina ba juin donc ça combien de vues titi 150 000 ah 150 000 vues au moins donc déjà 150 000 cas donc OK déjà tout ma lobby to 1 million ah ouais par rapport à Emmanuel Barasso là bas solo ti solo on te dégage même aux hommes dit jamais vu à Bozala raté ba continue ba kutani donc eza esengo makasi donc le plus grand événement 2019 yangoyo tendance de l'autorité donc autorité chanson au quadre bayembi na lekine Karine Mokonzi ba artiste mise belé ba la kabiso na décembre bakimi ebele ba non ba changer ba date pour ba oyo tokokutana na ye heureusement bakimi donc ba comprendre que la baronne na makambu quadre na makambu donc rien à dire rien à prouver c'est super chouette appréciation ngeza positive voilà toujours savourer la bonne musique na nenge to lingaki Nathalie conception clip en tout cas bon devoir hein ba mikuse pig même balé hein mukuse shaba et moro na dokolos bino bena sikala koyoka na te bayoka nga po ba combattre Karine Mokonzi yaki ndogi makasi bo bongo na mutema 2020 Jésus Christ azoya par rapport à l'image bo chrétien bo kota ni bo chrétien de plat bo kota si bo critiquer kaka clip oyo to chanson oboma bandoki o critique ondeni Charlie Ben la Lille mukile ko lapide bino to décapiter bino mi balé mi kuse mbala bo sali fitiri donc vient nga Charlie Ben la Lille bambote belé Jennifer Jenny Lopeko triple fait bambote belé fait les la baronne tozo consommer kaka autorité Lizi Muzungu Limuzingi par rapport à image Milor Grâce Mokonzi donc Chris Baka Leroy Esther Nyadjou la Sédoise donc Borbandon Zelango de Djoubek autorité yango ton âgé dans la 150 000 donc tito comme lobby da 1 million donc Karine Mokonzi coup de chapeau à toi merci beaucoup Djoubek tozo continuer Bogard de la presse Boni Zini Kumbi l'international papa very autorité bimi hein félicitations d'abord na yomoko félicitations par rapport à l'autorité j'espère que ba la poto ba yebi merci beaucoup ozamoko bato misa idéologie autorité merci beaucoup biso to yebi yango ozomona ngana yebisaki bato déjà que non musique ya bana maternelle il faut vendre na ba studio nan les 25 musique ya bana maternelle bo vendre to bina autorité to bina rumba ozo comprendre rumba basangisi na ba biloro moko boy biloro tala biloro siko beta tozalaki vraiment na Montfleury j'espère que tokendaki mon image ezali TV za radio te tokendaki Montfleury merci beaucoup na Sandra Kazadi par rapport à impact na idéologie merci na Selos Rampo na message otindaki obi que non nazo zelango déjà merci na Blaise Paul ndenge lobi que non yango okuta tindelinga capture ça dit que bato ebele bazelaki borango Lizarazuma avant au capita, olobaki nazala ngayo naza déjà donc Bogard de la presse congolaise nazini kumbi donc bana poto bana monde entier c'est le moment bon consommer toujours autorité featuring Karine Mokonzi la baronne na Koffi Olomide les deux Mokonzi ba sali mama na nzembo ezalate parce que mususu ba kosa biso na banzembo yoka siko mélancolique na bisio o radio ya Karine Mokonzi na Koffi Olomide Namoko na pika ki crise ba vidéo ezali pika crise na là vraiment nazo comprendre te ba la musinga tala vraiment biso tozaki vraiment na Montfleury j'espère que bandeko baza vraiment ebele donc toko baka bango te mena ko baka kaka Châtel Bola maman paradis maman Ngeso chemin kela ba kialos ngayo na ye vient nga les arazuma avant au capita au nos le mambe prix Nobel de la SAP j'ai comme lumba bambota trop sans oublier Charline Bochana Bambota toi c'est Bogard de la presse Zini Kumbi l'international. Merci Bogard de la presse donc toujours continuer donc bateau consommer autorité déjà dans la plateforme union sur côté na YouTube côté na Amazon côté na partout aux autorités donc bon télécharger pour $1 on est côté na katia compte il y a la baronne Karine Mokonzi a comme ben 1 million a comme ben $2 millions le artiste union donc Jemima Ibele Boni. Ouais, ça va, Zini Kumbi. Malil Wendeni.
Tenauti na jeune prière il y a 3 jours na fungola ke lobi na butu. Donc yango na ndenga solo na ndenga ya nepela solo. La sa ko lobi na butu moi. Donc d'autres pena force les ongte mais pour la Karine de mo yango na bimai na tongo na lati polo na nga pour la contribution na nga yango wana. Tu sais bango que non batia non te. Ba changer ba date batia itembe. Ba konta na YouTube te. Ba konta na YouTube ba mo na donc ba et qui on est là ba seconde par seconde et mata donc on fait ça sur la Karine Mokonzi de la baronne fait ça sur la kofolo mede to tu kuna na lopango na ye ba bengi abi basala auto ko linga sa basala la bango donc quand on filmer to sali ba vidéo Karine Mokonzi na moni ba tout ba moni na poto là partout donc félicitations na autorité to senga kaka na ba tout groupe tout au soutenir Karine bilo ba groupe ba page nyonso bato ba analyse bo sala ba analyse bato yo bozara ba groupe ya Karine Mokonzi bo commenter bo partager bo lobela nzembo yo pour na moins de 1 jour to comme na 1 million de vues pour c'est possible avec Karine Mokonzi. Ah oui, c'est possible. Possible donc futur Karine Mokonzi na Kofi et da ba Mokonzi donc c'est vraiment facile. Je dis félicitations la bango. Ngala landa ka ngomanda mena tali qualité da clip mbongo ebimi wana non ko faut me de amuser pena mbongo na ye ça veut dire que non a rêver que non fonga ngai faut makama minene na moi so pour an étoile wana za clip ya ba whisky za clip ya ba maître Gims ba daju faut tona niveau wana po niveau ya clip wana soko tali qualité Otali qualité à clip. Keba. Voilà, félicitations, qualité clip, rien à dire. Au moins que non, parce qu'on a non, mais puis la quinte na poto. Ça veut dire dépenser bon et sami donc félicitations. Na mo pas beaucoup ni sonyambe, li ba beta li profiter. Ce que yo sala yo kota studio. Oui, bien ba tumsume ba bando ki ba robo ya pe clip yo. Ah, clip yo ayeminde. Vraiment les maté, tu dis que bato balinga Karine te bossa ba analyse ba lobela. On to yebit. Tu es bon, passer ma bébé passer la route. Tu es bon, capturer passer ma bébé passer la bébé cette image. Nous sommes conscients de ça. Donc, tout ça boé. Tu es bien que Ekiri oh balinga Karine te bossa la boé. Et puis nous sommes prêts. Tu oses la cabine bo banda. Bon mon asko parce que tu fous moi mi déjà. Ba charte tout ça qui promotion formidable avec Toko. Et bon il y a biso moko suko autorité to ko zela yango. Preuve à l'appui. Donc merci Kofolo Mide. Biso ba tout soutenir Karine Mokonzi, to pe si merci. La confiance, na bolingo, na baton na yo tout. Oh to pe Karine pour que bon réaliser loko yo. Okocha kié, muto yemba pele beta asala kaka moi hommage mais au cotissier pendant la belle musique au fungolie makambu. Vraiment merci na Kofolo Mide kwa de Koraman. Boss na nga jipe kumalu to lever pétrole de Dallas. Direct boss nga botala nga ka direct na Congo Victoria. Donc na suka direct po na FC moi monter. Donc zo zoate ala ti polo to zo zoate. Botindele code des aides décembre impia ke zali ba ibaki pe téléphone. Nyonso nezo contribuer na malheur na e. Donc zinya zo zoate a sa promotion mais ana fonte. Tidiga Dima. Madame Angélica Madelena Boni. Chérie Boni. Hervé. Merci pareillement. Ça fait plus de 1 mois tout le monde en a raté. Tu sais plus de mois non 1 mois coquille non. C'est émission na salon. 1 mois. D'accord, bah 1 mois pe coquille c'est bon avant d'aller de Luanda. Bah 1 mois de jeu coquille. L'autorité Bimi. L'autorité, félicitations. Le cousine na na posa na yopo. Le faut c'est la autorité comment on te peut son mami. Merci beaucoup. Le va passer un petit 30e moment n'est pas les gens qui font l'idée. Merci de la participation dans eux, merci de contribuer à soutenir la baronne. Mais surtout de continuer à soutenir la baronne, to lembaté to zalawana donc il y a capena.com. To vendu wana to siège wana. Le lot on a bandal to c'est la sortie officielle et autorité morale. Merci à Kofi Olomide, merci à nous sali to ti mon fleuri déjà yo za quitté. To ti mon fleuri. Ba image. Ba image to ti mon fleuri za ki akoyinda na ebisio comme pas possible donc kita même bagarre de kuna donc ta ba frère support. Babi papa le bibo et to sali ezaki dans danger puis Tozongi, pas en direct dans Angélica MTV. En tout cas, c'est passé bien. Tout le monde a un message, félicitations. En tout cas, tu continues promotion. Plus de millions. Donc, Kofi vraiment d'après sa carrière me compte du trophée Poisa Légende. Ah oui. Donc, boss a senti pendant que non,
asala na featuring tandai ke Koffi Olomide osala clip na Karine parce que bato on neti te wana ezali déjà wana eyebanaki déjà eyebanaki nga simoni la baron asala mam na sentiment te bato bane kobanga Koffi Olomide aza na concert le 22 le 19 na Afrique du Sud babinze mwebima le 25 baotala 3 jours wana basali clip na moment nini clip déjà bandai komisalamela déjà awa na Kinshasa esalamaki déjà awa ntango Talvin ayaka clip yondo sama déjà po moto asalaki video wana ezali Talvin moto asalaki moto amontaki ezalaki yaya na inonso balume déjà ezalaki déjà préparé biso toyebeki mambo wana esalama tant Karine aotuna robe nini olata bachina botina mbongo nasomba robe ezalaki déjà eloko ezalaki déjà na projet et tout on savait que Karine olata robe mais biloko abeti wana te alati robe omona alati 3 tenues alati robe alati chemise alati na bomoni Adidas so alati wana donc félicitations à Mami tu as vraiment donné beaucoup au petit déjà belé au biso moko esenga siko que to développer to activer makambo donc bato balinga biso ba partager ba tikate wana ba on a biso donc so soutenir la team au soutenir la latino au soutenir rapé Karine Mokonzi donc tala partager dans mikolo to vendre le wana promotion donc chaque jour voilà quoi déjà dimanche RTNC pour votre information moi madame Angelica Madelena tozalana pona ko tozalana déjà pona les alliés to ndombe mango na chaque émission to solo li ba chfi o kabakosa ba kosala comment on dit moi décor ya bien tozalana to le ka émission zinyo bi kete boloba donc to loba pena pona mame featuring wana za pena featuring de l'année 2019 to konto clôturango en beauté merci vraiment à Koffi Olomide bye bye merci beaucoup madame Angelica Madelena donc tozo continuer donc et merci beaucoup na batutu botala biso à travers le monde merci na batutu donc toza ba charge ba défenseur Nicolas Mokondi Tendresse Bidinga donc batutu bazawa donc quant à moi je vous dis bye à la prochaine.